Bibo eponane. Ce qu'on gagne de fallait la garder on a nzungu ba pesa kibiso. Dommage ngana zwi nzungu na ke ko pesa ndeko moko. Na ibise tala mikolo boye ba mère ba komo remakenga bomba nzungu na miroir wana ke na pesa. Ndeko wana akufaki. Pour place chaki on il fallait pas mbule zwango. Ni to mona zengi. Ozomona ba mbuta makamuso ba ko ebisanga net na ba boulevard ndenge za bonnet na ba 7e rue wana ba prince ba bisinga likamo sala ngo na 12 heures. Si vous imaginez boulevard ndenge mitukele kaka. O maintenant on peut se battre qui ça basi kolinga basi yo moko linga mosina kisi 112 bikila biloko moi ça na règle na koliate ozo comprendre et mais ça basi msupo bima bango zwa ba makanda bango oui bazali bon na zwa boye kolongoli kobota bazebele bazebele la longoli kobota bazebele mais nzambe pe asukisa kana mama ya mwana ngai ya liboso la loba baser baza na posa mingi batambola ta demi nuit batambola mutakala ya osala mikate ne avani na ebonga nini na mikate yango mais soko vani na ngambo ya balabala kuna na sena ye vous allez m'excuser sous-vêtement na izo monana lokola parce que la majorité de femmes yo zana bango ce sont des femmes dures, hein? Maman Mimi dure. Bon, je ne sais pas d'autres femmes. Maman Déborah n'en parle même pas. Une femme de caractère très dur. Mais yo zalagampe moi lembo. C'est comme ça. Tovani bona ba maman Déborah ko gange la ngai. Azate na lobate. Azamwana motote Sangai abongwa ni pete bo awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mupondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana olongo na nzambe oyo babenga na makomi. Bonjour, bonsoir chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers internautes, nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Comme à l'accoutumée, la vôtre, la princesse de l'éternel Maman Tiffany Moukoua, dans vos maisons, partout où vous nous suivez, en scène et moments. Croyez-moi que c'est cette émission que vous aimez beaucoup, qui vous édifie, l'émission témoignage. La humble, la princesse de l'éternel, aujourd'hui je suis avec l'apôtre Michael, déjà, Nakati, il y a le Nazaréen, vraiment, Azongi Nanda Kunaye, Azananda Kunaye. Excusez, c'est l'un des fils bien-aimés de maman Déborah. Sans plus tarder, je regarde l'apôtre et je dis bonjour l'homme de Dieu. Bonjour la servante de Dieu, Maman Tiffany. Bonne santé. Vous allez se rajeunir, hein? En tout cas. Merci beaucoup. On a gardé Yonano. Retournons à la régie, prendre cet élément. Si on peut nous donner cet élément pour la gloire de notre Dieu, aussi le plaisir de nos téléspectateurs. On se retrouve tout juste après. Régie à vous. Allez, Okay, toca hold on. Soka sipa.
katela nzambe losako na se siko. Tozokata losako siko kuna. Nalingi na katela nzambe losako. Losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. Dès le retour sur ce plateau, c'est quand il a fait plaisir énorme. À Papa Guy là-bas, depuis l'Afrique du Sud, vraiment, c'est la famille où il y a Pessangandoï et Namouassinaï Lauriane. Depuis l'Afrique du Sud, Ndoï de moi, il s'appelle Tiffany là-bas, la Zoé, que Dieu te bénisse. Des gros coucou à toi, déjà une année, c'est beaucoup. Pourquoi pas à toute la famille, je vois là Eden, Anaël Sacré, à ma soeur, Ndeko de moi-même, la seule, que le Seigneur m'a donné les câbles depuis les Issa, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse pour la famille aussi pour moi. Pourquoi pas maman Betty Kokelia, maman chérie, je t'aime beaucoup, tu le sais. J'aime lorsque tu chantes Tiffany Motema. Voilà, je t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse. Maman Myriam depuis la France. Ma maman d'amour, ma maman chérie, la prophétesse. Ouais, Simbis Chalon sous-sol Namaboko. Église évangélique Mission Bethel. Naban de connaître surtout. L'ancien Gilbert, ma maman surtout. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi pas aussi à Capilos Sadonix, ma fille chérie, depuis l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Papa Michael Nayoli Susu Elongoto Beta Masolo Boni. Zamba Zobat la maman Tiffany. Maman Déborah. Oui, maman Déborah, ça bien, très bien. Nangolo Zamba. Ok. Santé n'est normale. Santé ça bien. Pour le moment, Nyon c'est ça bien. Nyon c'est ça bien. Gloire à la Nyon. Déjà, Bananzamba Gotalayo, moi les loba. Gloire à Dieu, merci maman Tiffany pour Namaloba. On dit que ça visuel les soso. Tozong si maton de pas inanzambe. On a soufflé naïe oyazo pesa biso mokola mokolo. Je crois que tozala qui déjà nabino na ba première étape que tozali ko kende ko témoigner. Toujours na lobakango chaque fois que témoignage nangai eza ko beta lisolo a satanate. Mais témoignage nangai ezalaka plus ou moins na 3.0 na lingaka opesa yango. Ya liboso elinga ko lakisa bana nzambe bazala éveillé. Tant on a lingi ko yebisa bana nzambe bazala éveillé, c'est-à-dire batambola na kati ya droiture. Parce que lorsque tu marches dans la sanctification, tu es protégé. Et le quoi mi balé et linga koloba mingi na témoignage, c'est pour confirmer aux enfants de Dieu que Satan, avec ses agents, avec sa mission, existe. Okay. Pendant que vous vivez au cancer, non, misala na ye ezali, et ça les makape azana bajana ye. Basa très permanent au moment opportun à quoi il ça effet. Alors, yango tant aux autres veiller aux autres temps nzambe et ko pesa yo force à surmonter. Troisième point ezalaka na message nanga ezali kolak sabana nzambe que c'est la prière. Ezalaka la capacité ya ko surmonter biloko wana. Na lobite que batu ba sambela mais batu ba lata de vie de prière, c'est-à-dire ozala muto ya tozo lamba, tozo tambola, toza nanzela sambela. Pourquoi? Parce que makamwe bele to banda ko salango et comme la kamingi bato bazali ko veillete bazo tambola na nzambe te na sanctification te pe bato bazanga vie de prière. Merci beaucoup na pamboli maman na ngai Déborah, maman ki atona ba bonjour no yango wana po yo kozanga ngote. Ozanga ngondengeni. Maman Déborah bonjour na bana nyonso ya église donc nzamba pambola bino to pesi bambote na madame na ngai na si afambale pa famille weni nyonso et pourquoi pas tante na nga Kati. Na papa Jassimo. Merci beaucoup papa Michael na salayo surprise. Yes. Je ne sais pas si vous qui la vidéo na je vais paraphraser na mbaki monga ba servant de Dieu a témoigner rapé makasi na ba internet. Il s'agit bel et bien de Mimi Missaou, la servante de Dieu, la sœur Mimi Missaou. Bandeko ba ebié. En passant, elle avait cité ton nom particulièrement la témoignage naïe. Est-ce que vous la connaissez Soko ebié Betali Solo? Certainement maman Tiffany et maman Mimi Missaou azali fruit nangai. Parce que tous nous avons qu'un seul Père Jésus-Christ. Mais ndenge tozana bo mesana ko benga papa molimo. Donc Mimi Missaou azali mwana nangai ya molimo ya liboso.
onga la te na Kinshasa awa. Oh. Oui. Nayebi likambo ne nyonso de A à Z. Moi flash. Ok, mimi sa otango biso toye na Kinshasa tokutaki représentant na biso azo futela na Mombele. Ok. Na veni kana na Mombele juste bakangamaki lopango na ba ser mimi. Alors pendant toujours vendre sika tellement ezaki ba mapango ngwa Mombele bata wana clôture ezalaki te. Soki na vandi boye boko vanda toute la journée mais moni 17h ekoki ser moko très mince moke pembe ya kitoko akolata vraiment un peu demi nuit ye wana na tumwa ba sengle azui sac abimi akei et boko ya koyoka moto andengo azozonga kaka ba 4h. Alors et bandai ko sala nga passe ndenge na yebeli ndenge to bandai ko travailler via bato bazotama makamandinga wana siko nazotala zero ndenge ni nakoko bana ko aborder. Alors il fallait na banana ko pesa ta bambote ne to zaya bonjour sir oko pesa mbota boy ne mbote matifani boye baniti likambo te aboy mbote okola mwana moko sir bonjour ya ko pesa nga bambote te to yebanite abanda ko boya ka bambote na ngai puis azalaki na mine moko na zo pesa mbote timba na Angola na mekai ko sala appel ya ko approcher d'abord Amina ye tant on a gagné Amina ye abandi ko ya ba prière ya 12h nde ye lokola ami abanda ko dépendre mingi na mimi siko pekisi Amina bilamba lokola yo badi ko kepa bato mboka wana ba pasteur mboka wana seke ko senga nga so pantola na ngata lo sera koma ki un peu bloqué. Alors moyen abimezate moyen ça parce que bilamba mingi abanolata ezalaki ya mimi. C'est ce qui est fait. Alors des temps que nazali ko approcher nzamba ye ko ebisanga omoni mwana mwasi na maloba boy okotika la ko zoete. Soko lingi ngai na salele parce que za servante nanga olingo zoye sala prière il y a 14 jours. Tu vas jeûner 14 jours et puis okomona makamna ko sala. En bon dès la moni Mama Deborah, na moni représentant na biso que son âme repose un peu à apôtre Zacharie Belek. Mais je papa tala na vandi ya Mama Deborah na lali nzamba zo bisanga ipona ser oyo voisine wana que aza servante ya Nzambe nzamba za na posa na asalela mais pour asalela ye il faut na sala jeûne il y a 14 jours. OK. Alors bango ba yebisinga soki ozali convaincu que Nzambe mutalobeli osala c'est comme ça de na kota ki mabondeli ya 14 jours pour juste ko sambela kaka Nzambe asa nini akuta na mimi sawa. Chaque jour na ba prière nanga chaque jour na ba prière nanga nazo changer ba jeûne à sec ko lala na se ba nuit de prière de Jacob so na la prière de Jacob c'est-à-dire na ko ba la prière de 0h na ko kata te 5h. Na bondela ka pona komba mutu moko alors le 13e jour na poko na ngoto ko lala veiller. Nde na moni azoleka vers ba 10h ma sœur s'il vous plaît nazana posana lobanayo les jours là telemaki après ba prière à telemaki olobi nini yote nana posana invito posana na veiller na ba jeune na église soki okoya l'église na bino bosambela sambela mingi wana na ya ngala ko kanga bite place okomono suki osuki no kaka o ça va mais wana faut zelanga ponga na obima nanga kaka. OK, pas de problème. C'est ma première fois ya kokoma na église na na komaki wana abimaki ne kaka la kakinga zela ye 22h 23h ti ba 23h ba 40 de ser mimi azo ko zonga. Ah bon, ser mimi azongi mbala moko ayeko beta papa kasto ke ne wana quit solo amasanga. Songa na c'est bon boye ko za bien. Na ba kola boye za bien te luka ta liputa ça va kasina zo liputa akeka na ndako na bango azwi liputa nde tokumba minaye. Heureusement tozalaki na ndako ya pasteur nanga ya apôtre na biso. Heureusement ba Mama Deborah pe bazalaki wana. Parce que kokene nanga na église na zwaki problème. Alors ba yebi une église que l'apôtre Michael a komaka déjà 19h 20h mais les jours là na komi na église 0h 5 minutes. L'état ya komiti na ndenge tozozwa kana bato ba yebi ba direction Mombele wana ti okoma na ngamu ya ngaba juste peme na prince na 15 place église ezalaki. Alors ba pote ba bondeli biso tokei to komi une église kokota to kote loko ezaki déjà 0h passé on n'avait plus encore le temps à perdre il faut déjà na beta maboko batu bala mokato sambe tant on kana beti maboko batali mutu na ye tellement ba yebi pour le pango kangami na pasteur bango ba yaka pas pasteur oh mais oh ya pasteur Yolande ya Ndumboti apôtre na ye na héros c'est qu'apôtre awuti kokweya neka basamisa ya kosamisa ka batute oza jija mutute basamisi ngandenge wana Mama Tiffany alors na vanti bato comme d'habitude ceux qui mais apôtre moi likaniseza kite ata likaniseza te oza na posa ya amwana Mama Tiffany outi ko sacrifier nzoto no 13 jours ya prière basali un mois koite nazo yebisa yoke yango na ko yebiso na conclusion na place to kokena bapel ngai
Soko omoni serviteur de Dieu azosakana musala nzambe et dépendaka na ndenga benga maki. Nanzela nzata mboko ya aussi de moi le boko. Négatif tellement na yebi déjà d'abord kaza mutu abiloko wana. Soko meki yeka ko profiter mbala moko. Ozoma donc mbala moto ke na bona mutu na nzela. C'est Dieu te bénisse. Voilà. Bozoke na nzela ozoko intercéder déjà na mutu. Bozoke prier nzela. Oyo yebite. Papa na yebi makanisa mwana na yo te. Voilà. Tokomi wana ba sœur balamuki ndenge to sala ka cercle poto sambela. Bango bapesi nga mokongo mutu nyonso akomi kotala kote ya mire marke baza na cercle po bovanda posa bie bato bavandi basaloka bode bo sava bokolimisa ngai na retard na ye nango parce que nazalaki na posa ya kozela ser oyo lokola abimaki alakaki nga soki azongi nde tokoya priere nani akoyoka mama Tiffany il faut ozala motema na mopaya marke azalaki na kwiti me azoyoka nyonso Yesu azali awa yemba ya solo do ata mutu ayambela ngai te na misa mopaya ata mutu azongi ata mongongo moko ebima te nazongiseli deuxième fois namoni ke soki nalandi boye lokola ezosenga reprise ya retour ya maloba bato ale nakembala mo elonga nanga seyo Yesu masi nabandi koyemba ngai moko koyemba na yemba soki oza kaka na nzambe mpe ngonga nzambe ezali mpona eloko wana oforce te nzambe basungaka ye te adoration effecte bango siko pandake babandi koyemba adoration emati nde wana ser mimi asa nini akoyaki c'est par là nde bamakambo betela na nzambe maboko. C'est vraiment formidable. Dans quoi on participation. Ba quoi siko ba zaki ko ya kuitite parce que kazaki na kuitite. Ba ko ki bazala scénario na bana église. Non, akoya ki pona kuitite ko kwea na ye ezalaki vraiment ozoka na Bible benga ka tomber en stade. La sœur était partie. Tanga koimbala moko atikali. Maman Deborah zaki te? Te bona ba maman Deborah bazana ndaku na apôtre. Ngande na yaki na butu. OK. Alors prière salemi wana. Titi serazola mukate. Ti tozokoma ba 5h bato mosusu bakoma banga ndenge nini bo 5h intercesseur akimi moko alors il fallait ki tolongola ye to mema ye na ndaku ya pasteur na biso banda to bani ko bondela ti to ko koma na sali déclaration ça mimi sa telema afongoli miso atalinga tango atalinga ti ayebisinga ke na ko kotambola te soki boko pesa ngata place pa ya pasteur na vanda ta moke na salona. OK. Na simbie na loboko to koti parce que pasteur wana son âme repose après bokilo na ngai papa ba madame vraiment salona ye zalaki église. Toke to vandi na salona tiki na diva avanda apema. Nzoka nde ko vanda vandi ekeiye. Molimo nzambe Yesu ye nde bandi kola kisemba kamunyoso boyo kakate ya kawana. Eza mama lokuta te. Nini sao? Aza instrument nzambe. Aza instrument ya nzambe. Azwa message wana ngai moko naza témoin na blikambo wana. Oui. Même ma maman Deborah ba yebi ya. Mais comment encadrer disons bosuka ki ne wana to ozwa ki pe temps encadrer. Oui, tozwa ki ta ko encadrer ye. Ngana pese baptême. Baptême biso monde to pese apôtre na biso apese baptême wana. Donc ngai pe nazala ki parce que biso nde to keno ko baptiser na apôtre. O mingi ezala ki na baptême na ngai na apôtre nde to keno ko sala makama baptême wana. Tant que tu pèses baptême, tu vois qui moi taille à quoi encadrer. Mais ngai na zala qui veille déjà. La sala pe cure d'âme na. Oui, à sala qui cure d'âme nion so très bien. Et pas pasteur, et pas biso. Ouais. Maman Deborah témoin, maman Deborah témoin, apôtre Belek témoin, ngai témoin. Place ya sala qui d'âme na boko na biso. OK. Biso mi sato sur place. La sala qui d'âme. Mais on garde cure d'âme. Alors, to zungaki to sali pe ba programme et puis to sali délivrance, tant to sali délivrance et sili. Alors, tu as déjà un programme de voyage. Il fallait qu'il te voyager. Il fallait qu'il te kende Lubumbashi parce que c'est toujours une mission en Zambendenge. Après ça, qui servante na maman Deborah. Alors, le temps, biso toujours kende wana ser mimi azana 6e des humanités. Biso tokei. Et il quoi arrivé na simana biso ser mimi ndenga tikali na makindenge bakota ki après qu'on ça l'examen d'état. Elle a raté le diplôme. Tango a raté le diplôme, un de frères il y a église. Et puis si sœur Mimi, tu vois, tu as raté le diplôme parce que au tambola nakobanga nzambe te. Alors et déranger qui est mingi, maman Tiffany. Ah, ngai mutu na vani pa na makina zo mona baninga na ngai, ba chéri na bango bazoya, komemela bango ba sardine, mais ngai na mivandi kimia. Na raté diplôme et puis singa passe alors frère Joseph ça que c'est que na tambola nakobanga nzambe te. Et déranger qui mingi, si c'est comme ça, c'est que na rozongi langa vi na ngai.
avec l'appel qu'elle avait, a bandi de sous kozong ça, moi vie à mibali wana. Ya kozong a tuna moi bachéri. Et pendant le temps nyonso nazaki na Lubumbashi, abimi na l'église. Lokola nzamba zaka nzamba mawa. Tant on a yé kozong na Kinshasa, on a komaki le 31 de décembre 2007. Le matin nango, bayebisi na tuni kaka ye déjà muto liboso, bayebisi ah sœur Mimi amona sur l'église te apôtre nangai oyo atika biso. Ayebisi aza mwana na yo. Yo moko lukai. C'est par là nde nazongela suko lukai te. Tant on a bani kolendi se otenga la sena bala nga makamegli mama. Naka baka ta malobo nzamba pesa yo. Na makamo ebele oloba pona koma nzamba. Ozolinga sata sakana na yo obia salonini. Ote ngai na mona kosamela ngate mais tellement nazalaki kaka na volonté wana kolandela ye tete à la fin aye komikitisa na maloba ndenge na bandaki kopesa ba conseil. On a pris encore le temps ya kosala ba prière na ye tete alors nzamba ye kosunga makabunyo sezongi nango normal. Alors ye kokoma ke Mimi Musau akomi na réclamation makasi na mopanzi ya famille na ye. L'un jour na kati ya message na ngai nazomona bazolakisa ngai sœur Mimi bazolakisa ngai pauvre mama na bango ouais bazolakisa ngai nzamba yebisi ngai tuna Mimi soki lelo nalobi ke nazosala eloko moko na nzota mama na bango pona musala na ngai Mimi akosepelo bete la prière et intercession na tongo na tuni pe Mimi nzamba tuni ngai boye est-ce que okosepala ngo ya ah ya za nzambe bona kosala nini na kosala ka oya kolinga esili tango eleki ndenge wana na sima na butu nango mama ba Mimi akomi kobela nzamba yebisi ngai na yebisa Mimi a s'attacher penzate na ba malati wana ya mama. Et arrivé maintenant que bakena maman hôpital ba complication wapi a continue hôpital moko côté à Rompenga ba j'oublie encore le nom. Tant on continue hôpital kuna ba soin kosala ba soin ti moi rétablissement moké et bandi koya. Alors il fallait maman abima. Ce qu'il fallait maman abima. Tant on maman ça on a ndako tozaka na séminaire moko na salle de fête moko na kianza wana palais royal. Alors nzambe ayebisi ngai na yebisa sœur Mimi. Mama azoya lelo ndako azozonga lelo ndako soki bakutani na sœur Mimi soit sœur Mimi mutakokufa soit mama na bango mutakokufa. C'était comme ça. Alors tant on ayebisi ngala zongi na ngana kate église or sœur Mimi amoni ndenge wana abangi akimi mbangu na ndako na bango aki azui valise alongoli valise na bilamba aye nango ti epa ya apôtre na biso tozana kate église ah mais sœur Mimi aza wapiti na omone lisote tangu prière sili nde na moni ye wana pa ekobima okende ona kende ozwa valise na ngai ngale pani okasi yo lobi ndenga siko soki valise za kuna tano okende ozwa elamba e ozala nde na otie wapi ona tie pa mama e pa ya apôtre ngale ah bon soko tie pa apôtre ka suka nango ekozala ka problème zwa valise na yo mema ngo na lemba côté ya bandeko na ngai ndaki nango na lemba et puis ça s'est passé comme ça ti ndenga yo kozwa ba programme ngai nde na déplacer ki ngai nde na déplacer ki sœur Mimi ti akene na Brazzaville. OK. Ouais, pour kaka bakutana na mama te po ayebisanga sona mama na bango akufaki. Soki bakutani par rapport à révélation soit mama muta kokufa soit Mimi akufa lo Mimi abangaki na kovanda wapi ngape na place ko bombo te nde na traverser ki na Brazzaville. La Brazzaville avani ngalo ah est-ce que possibilité okoma na Cameroun place tati nanga azali kati on azopesa mbote ya le problème ezate le quoi tozaki na moi mike na bengi tati nanga o tala bu o mwana nanga molimo tati o yamba ndengo za nanga i mwana yo o zwendengo c'est pas là nde akenda ko rejoindre et puis ti ay ko koma na balibi est-ce que vous le vous en contact na certainement même cadeau oyo nzamba pambola mami yem talati ngango lobi na matanga montre ouais OK Naza reconnaissante marge dimnena na liate dim mama Tiffany dim mi ngala za la vérité mama Mimi oza témoin dimnena no na liate mais azala kana bien azala bien même bana nanga sombela bango bilamba mokolo nzamba si motema na koya na ndako akabela bana nga babilamba babiloko azane bien nazaka na montre te so bon moninga na montre boy mais est-ce que ABC penza que ABC déjà que ça la 13 ou 14 jours pour na ayebi nyonso wana très bien ayebi yango très bien je beau solane ala bon ezali motema moto kaka a reconnaître nga étant que papa na ye
ndenge azalaka na valeur wana elle me respecte beaucoup même ata soki nake pane nazalaka na considération vraiment wana tozalaka na biso bien même na bana même na mobali na ye très bien mais tellement aza mwa distance na ngai. Comment koka ko gérer mwana mwasi c'était facile na bato bazako mona bino. C'était pas facile. Basiption ezala pe kaka. Omoni na révélation, moto azana révélation ayebaka ndenge okonduire. OK. Soki lelo message mama Tiffany yo moto zwi yango. Otali ki ate lokola frère Michael azali mobali aza marié, soki na lobi ke ngande nazala boye, bato babano conceptionner. Certainement yo moto azana révélation te na kanisena frère oyo zo pesa ngai wa azana révélation te. Aokamanga ndenge alingi. Mais on sait que pas maman maman Déborah. Non, maman Kambwebele pour ngai nazale maman Déborah. À chaque moment to bando so ane mingi maman Déborah banozala. À moins que so azala lika parce que maman Kamune ebele abano yebisanga personnel. Mais maman Kamune to bakida mo beto lingi to bonde le pora. Il faut maman Déborah zala. Ngai na bano ko travailler musala nga ndenge wana. Mingi il faut maman Déborah zala. OK. Vraiment comment on a les lois est-ce que ezalaka fier pour ngai pourquoi parce que nazali d'abord fruit à moi sine na lobaka nazana papa molimo pinzate donc ngai nazala ka fruit à moi si on a benga maman Déborah donc maman Déborah wana asi azwa bakoko na musala donc nazala mimi pas maman Déborah aza koko aza mwana na été te aza mwana maman Déborah molimo te aza koko ya maman Déborah. OK. Aza koko ya maman Déborah. Mais à un moment donné va témoignage na balé qui na qui surprise va témoignage na balé qui n'a un peu de peur. Certainement l'esprit de Dieu ne se contredit pas. OK. Oli mwanzambe ne se contredira pas. Il faut qu'il y ait de peur parce que mimi tango nzamba bengi plus à la kisa qui est ba bar ba biloko wana ba Olympia ba Zénith ba bilo ba vie oyazala kinango. Soki ba message musubo yaka koyoka ba meshe ba couleur ba nini wana parce que elle refusait ça. Tant maman Déborah zolo ba ya ba no boya yango. Mais tant nzamba bengi ye abzongi se lokola révision omoni makambo finga ka mwasi wana ke mwasi amboka. Omoni makambo tala ndenge batu wana bazali. Omoni makambo c'est comme ça. Donc ezali juste confirmation ya maman Déborah. Non, ezali juste confirmation ya message ya maman Déborah à cause de son incrédulité parce qu'elle nous refusait. Abano boya biso. Donc kuna ezala ngona ba débat teni non. Azali fruit obiso tozui na musala ya Nzambe. Na mission toyo kotambola tito na kisasa pe service za ba. So vous otala sœur Mimi, ça la surprise atal solo moko asika. Ouais, loko na mona ka azwanga moi makasi po ayiba ba photo. Azalina ba photo parce qu'elle était trop mince, muke, mulai. Mais ba photo ngo dernièrement, ye mukonda. Oh papa natala azwango. Akena lango. Soki na kanisi lisola ko betela Mimi lelo nenga azali penza ebele moi si azo peser na musala o po bisika ke wana ya wana yebisaka bato lelo so mutaote yayo. Komake ka yete komone pe kaka zobate intérêt kozala yo Mimi lelo akomaka ba Dubai amona ba Libye mengana na kati ata frontière te naza nanga awa nakenda ata nulle part donc ba avantage ezali kuna ezaye condition ya zo vivre nango lelo quand même ça va quand même ezali ndenge moko langa te donc Dieu fait des choses selon le temps on a kobetere solo Mimi kanisa matembele tango buka matembele la place ya vert boye ezaka boya mai fufu ya bitema fufu ya pousser ko kakite mosali olia ndenge wala nde place to bani nayo c'est ça. Merci beaucoup, c'était juste l'ambiance. Yes. Il y a émission Oyo na bato pe batela bayo kaka tumanisha maman Mimi Saou bo sepel webeke eza na base na yango soki bondima ma maman Déborah bondima papa Michael boza censé arrondima pe maman Mimi Saou et keza ya lokuta te eza témoignage fondé te copié collé te mais eza témoignage on nzamba pesi toujours entouré avec des femmes hein? C'est une grâce pour moi. Mais peut-être un peu comme moi côté mon féminité. Non, mais c'est vrai. Moi douceur, moi. Locola. Parce que la majorité de femmes ce sont des femmes dures. Hein? Maman Mimi dure. Bon, je ne sais pas d'autres femmes. Maman Déborah n'en parle même pas. Une femme de caractère très dur. Mais yo zalagampe moi lembo. C'est comme ça. Locola moni bazaba être faible d'abord de nature. Moi ça allait être faible. Ce gars a une responsabilité, doit chercher toujours à s'imposer pour la koboya moi ba certaines maligances. Alors ngai ko vanda pembeni ya maman Déborah soit ndenge tozwana ba Mimi c'est que na lingaka mingi ko lakisa bango ezaka humilité na ngai. O ngana pesa ka bango presque. Ezami ko miki tsana ngai. Mais ba porte bazana caractère ngai nazala ka ndenge wana.
Non. Bah, Non, moi je m'impose plus na prédication. Na maté ya so na oté ya ndi wana pena na bzalaka. Mais ndenge na ngai ya kovanda na bango même na vie en dehors ya makamza me tovani bona ba mama de made borako gange la ngai. Aza temu na lobate. Ata soki na yoki passe c'est que na osala ka kimia. Soki na vandi kimia boye toute la journée na kolobisa to c'est que na yoka ki passe. Mais ko sala ba débat tazana ngoto. Donc, merci beaucoup, Papa Michael Tosuka Kilobi, na makamwa ba musicien. Yes. Voilà, au matin à podium. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwa ni pete, boa wangata. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakolaki mafuta na mosakolimo lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. Bonjour, bonsoir chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers internautes, nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Comme à l'accoutumée, la vôtre, la princesse de l'éternel Maman Tiffany Moukwa, dans vos maisons, partout où vous nous suivez, en scène et moments. Croyez-moi que c'est cette émission que vous aimez beaucoup, qui vous édifie, l'émission témoignage. La humble, la princesse de l'éternel, aujourd'hui, je suis avec l'apôtre Michael, déjà, Nakati, il y a le Nazaréen, vraiment, Azongi Nanda Kunaye, Azananda Kunaye. Excusez, c'est l'un des fils bien-aimés de maman Déborah. Sans plus tarder, je regarde l'apôtre et je dis bonjour l'homme de Dieu. Bonjour la servante de Dieu, Maman Tiffany. Bonne santé. Vous allez se rajeunir, hein? En tout cas. Merci beaucoup. On a gardé Yonano. Retournons à la régie, prendre cet élément. Si on peut nous donner cet élément pour la gloire de notre Dieu, aussi le plaisir de nos téléspectateurs. On se retrouve tout juste après. Régie à vous. Allez, Ok, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na se siko tozokata losako siko kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva ale katela ale tozozonga sikoyo tozozonga tikelanga nzela nazozonga s'il vous plaît tikatela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini
ozaki na mwe nzungu na biso to utaki na ngo na bampumu la kenoko na ya sous-vêtement miroir. Voilà. Tozo beta masolo, qu'est-ce qui s'est passé? Alors na tango wana ndeka na to yebisa siko tango to mati na podium concert et bandi et loko na constataki makasi ya biloko to utana soki na simbi kaka micro ya pam na lobi hier ya lelo eza lelo donc salle nyonso zo ganga so de même lelo ndenge to monaka na ba concert ya ba musicien mokili oyo avant ba ya kobimisa album avant ba ya kosala eloko ndenge za la katope azana bisika ba utaka alors tant ba utaka soki a respecter ka ba principe wana nde bato ba yaka ndenge wana bazotonda le mal ezani même ata biso tant tozana ba loko wana ezana ba porte net ya concert place to kota omona grand kotanga mabusela kotanga biso to simba mutu nyonso te pona okotsa ozomona ba fan oyo zo simba eza bato yo ko utiliser lokola ba bougie na yo ongala kobena na boko etika ya kota yo kota de même atana ndenge bato batambola ka wana ba musicien be bato babenga omona zo komisa igwe boss mutu bato bakomisa wana soki mutu auti na sadaka do na mbongo asi a travail yango tangu ya telemi liboso na bino boyemba yeyo umela nzembe boyembela avaya bimisa mbongo apesa il faut ayoka instruction. Oui, okay. Tozui déjà bateau boye tant mususu esprit na ye ekole biseke awa mutu azate bateau nyos baza ba esprit dire ba compliqué yo nata wana apia bino ata $200 te akobimisa $10 oui akei bino botiko potana mais soki ba yebisa certainement tosi tozeli déjà bateau na kate sika bino ka bobeta ndako zo ata 300-500 boaki bino bozoti zoka tango bato bakowela ba mbongo ndenge wana soit okokota na ba concert na vide o ba kotio na facilité po boza ba fan bozozo ba mbongo ndenge wana na yango mona ka bato mususu okay malade c'est compliqué te mbala moko okufi ozomona bana mususu ezalaka net so baza bakuluna na badesordre aussi ba mususu ezali tango azozo ba mbonga mutu ndenge wana omona kuluna makala ngaba makala mbeli na mutu yo nde okufi ate bakati mutu et c'est per eleki na nzela mutu wana moninga no kuluna mais le fait était déjà proclamé na mbongo ya mutu oyo utilité ya miroir bando bomba na utilité ya miroir nanga ça me permet ya komona mutu nyonso ndenge na bano zana miroir nanga wana na bano mona tout le monde. Ndeto beta musique comment on a dit à Maman Tiffany azaboye oyo azali boye donc je les voyais excusez-moi récupérer des toiles c'est ça donc ozo pona bato omona ke omona mutu azaboye parce que na monde ya diable ndenge ezalaki pour au travailler mutu il faut yeba grandeur étoile Maman Tiffany ana lumière siko Maman Tiffany pona ko kuzwaye bo eza passe lokola salaka makamanza satan zo biso na distraction okay une fois soko pesi kanzela moko distraction maman na sepana yo mwa samoko yango yo ochata mega siko soki ozwi vraiment c'est bon nzamba pambola yo ozwi ta ya kosambela pona ngote mais ngai na travailler ki yango na mwa distraction moko yambi pe baninga cet argent là okokelo chango tamso na activité na yo na yo tamso na koka kolia yo te na ko bomote mais ko longolo juste vie de prière. Parce que yo zaki mutu mo va na 0 euro la muki obani ko sambela mais la longo yo ka vie de prière mana sepana yo mwa samoko yango yo ochata mega siko soki ozwi vraiment c'est bon nzamba pambola yo ozwi ta ya kosambela pona ngote mais ngai na travailler ki yango na mwa distraction moko yambi pe baninga cet argent là okokelo chango tamso na activité na yo tamso na koka kolia yo te na ko bomote mais ko longolo juste vie de prière. Parce que yo zaki mutu mo va na 0 euro la muki obani ko sambela mais la longo yo ka vie de prière. Maman Tiffany tozalaki na pouvoir ko changer même mutu mateya omona pasteur ne boyaka liboso boye okani otangi bible osambeli na kote ya boyelelo alors na monde na biso esprit ba yebisinga déjà que omoni message so apesi bato mingi bakoyoka maloba nzambe bakosa désengager na ba vie na bino ekobo bakose désengager na vie ya masanga mingi bakima bino il faut changer le message alors siko tango ekokota pasteur na ngana kokota ba musicien na tsheli ba musicien loyenge babani ko ibina na ambiance c'est-à-dire ata ba lokata ba okata nante alors influence ambiance na bango de kozwa pasteur tant que kozwa pasteur minute sengela ki pasteur banda côté e bandi koleka pona ambiance bina pour tant ko komona minute lekale ezate nzamba vandi biso to koma ka nzamba vandi na louange non ba louange nyonso ezala kanza te seza ka distraction Maman Tiffany futo yeba ke Satan diable otozo benga Lucifer monde a musique banda ke pana c'est pourquoi ngala zala ki musicien ya mokilo mona matoi nanga neza kotobo nazaki musicien mokinde na bisibino place na kenola ala mokwa mutu na kenoluka musique mokili ya kobeta musique sa kobeta musique na ba musique na ba musique nzambe ndenge boyemba ka bande kuna biso nyonso na pamboli bayembi nyonso il faut toyeba ngo ke bayembe belé ba se repentira te. Oh oui comment wana yebsa solo parce que ça la exemple te
bayembe belé ceux qui bazana kati église moment ya koyemba. Si c'est la prédication, nda yo ki posa ko somba secret, nda yo ki posa ko bima, nda yo ki posa ko bima. Et beaucoup va s'intéresser à kate. Atabo sambela, moi je n'aime pas la carte pour l'église, pasteur à TI ou soit message et zo comme il faut ba sambela, ba musicien ka baba no yemba non, chantez avec toute l'église, s'il faut prier, arrêtez maintenant les chants, commencez à prier avec tout le monde. Alors bango mingi bazalaka lokola bazalaka déjà. Mais papa Michael bandeko ba otala yo, ba balinga pe musique autobara mondaine, soit ba ya mokili, moi je ne sais pas. Mais lorsque otala ra oyebi pe quelques musiciens non? Très bien. Comme Nayebi Werason, ndako ya frère Patrice un jour nazalaki wana, ndako frère Patrice parce que maman zaki na posa mona grand frère ya frère Werason to kendaki na mama kotika na mona ki bana Werason bayaki congé na bana ya Jibe, nayebi nani Fali parce que je travaille à la Bralima na département nazalaki ngani na bana ko garder côté ya instrument. Ba Fali bango nyonso ba ferré bango nyonso tozana bango face à face ba matana ba podium ngana bano zala wana ba na mona ba oui nayebi bango voilà si niani ne sans polémique sans citer les noms de gens ici si niani no hotel ça na bateau pe balinga musique mondaine wana que motoyo ana kisi motoyo azana nzambete na ba musicien profane na ba musicien profane eloko liboso. Il faut d'abord apte na ba signe na ba cérémonie oyazo sala. C'est-à-dire na podium. Batu mosusu ba mataka na podium et loko liboso basi ba yebise dès ko zo mata na podium koma na suka wana koma na suka oyo. Donc kendezo. Et koma sala dia na tango zo zo wana ezana malobo azoloba. Vous allez m'excuser net denga na bano mata na podium ba yebisa ngata msuna lobobe sumu fao mu bukumu wala bilai. Ezaba maloba moko Islam. So ngai na ko loba ngo ba yebisa omoni na ko wana olobango 3 fois na ko wana kota drumer lobango 3 fois zonga na ko wana kuna lobango 3 fois. Tant on a sina lobi ndenga seke na ju possession ya espace wana. Nyoso na bano loba yo bano sa bino ka lokwa sai boyo ka lokwa mulunge bo sauter. Et tu kata bilanga. Donc ezali ndengwana. Alors ba mususu ezali par rapport au spectacle. Ozomona be spectacle mususu esala ma déjà na butu. Nde omona basala ke spectacle moko makasi basi basala ka ata basala répétition c'est-à-dire basala yango déjà na butu asali ti na katikati bo moko ya vandi batuzo bantouré ya vandi obi ate cérémonie asali ba geste ya basi tango ko sala ndenge asali juste ndenge akosala net ba geste peut-être net na geste abateur ozoka non na yebisio kaka ndenge ba misaki sala non asali apoyi na ngo asala ni na ebité ngape na pesi kaka basi nte ngala kipaka penza te soki ba pas Michael occupé te toi na mokili occupé te yango mama Tifani akoya asali geste alors na kati ya ba geste mingi parce que na kati ya podium ndenge bazalaka eza impossible pour moto aya na parfum apelisa bougie tout se fait déjà na ba maison na bango tango azoya yazaka na ba signe soit na ba geste ndako bano sala nde ba signe ya bano sala mais na ba mission chrétien nini koko la que mission chrétien oyo aza na nzambete ya simba. OK, na ba musicien chrétien eloko liboso ko banga ya nzambe. Si tu vois mon tazo servir nzambe mais conduite na ye. Ezoza la malamu c'est-à-dire il est kipit. Ala matomoko donc avec ma Tifani oya po yema na église na biso. Mbongo ya nini nanga eza $150 pour na carburant. Mbongo 1000 kinanga eza soko moni muto aza attaché déjà na mbongo. Cela montre d'abord qu'il y a na bonzambe te. OK. Ozomona. Peu de deux muto azali ko sala entraînement ya ko changer ba serre ba koma peut-être ba chérie na ye ndenge alingi. Ezola muto na nzambe te. Pona ko yeba ke muto azana kisi ezalaka mwa pasi mais plus esalema mpe kaka na bageste ozomona ezala mingi kaka na bageste ndenge ezalaka donc omonaka ke moto aza recommandé peut-être sala eloko oyo barecommandation mosusu oyo bayaka kosala mama na nga ezalaka te ke ezali révélation. C'est pourquoi toyebisaka bana nzambe fu basalaka attention lelo balobi kete biso nyonso tokolata pembe na boyi te bolimbisa ngai ya bandeko basalela nzambe bayembi mosusu ekozala nango mpe moto azwi inspiration mais mosusu ezali recommandation oyo balobi na ye par l'engagement bazosala bayebiseke te lelo mpo esprit ezala vraiment na mouvement esprit etambola ekanga moto nyonso azala vraiment charismatisé na esprit na biso pesa bango couleur imposer bango na couleur alors tango akoya imposer ke concert na tokobeta ifo ozala couleur boye ifo osala boye bato tango bakorespecte yango or ke bazorespecte recommandation oyo moto azwi na monde ya diable. Donc c'est ça na côté ba musicien ya mokili donc ndenge koyi kozala. Alors tango biso siko to continuer to beti musique mama Tifani
en tout cas mokolo yango mbongo ekotaki bato babimisi bambongo bayambi biso ebele alonga na ye kosala constat parce que baorchestre mosusu ifale beta na nsima na biso ntango tosisi musique air biso tokiti orchestre ye na nsima na biso basinga simba kitare boye singa ekatani basimba boye singa ekatani c'est par là que concert econtinuaki so malamu te dès que biso tokitaki na podium. Alors pouvoir opêtre nazalaki nango ezalaki ke ntango déjà nazobima na kati ya bar eza impossible bato basupporter batika lisusu donc il faut bato basala nini babima nzela moko na ngai nde tobandaki kokola ndenge wana donc on a utilisé bamakambo wana ebele ya kosala baengagement ya bamakambo ndenge wana et puis bamakambo mosusu ebandaki kosalema na biso oyo mingi ndenge nalobaka nete na babiloko ya kokaba ozomona babiloko ya kokaba wana ezala na bagarso ezalaki mpo ngai nayebi koboma motu boye Nicolas Kolio be Jacques boye naboma te mingi na ngai ezalaki baavortement soit nakangi yo kobota na bamibali nakokabela ceinture tant on a montré que déjà senganga mingi aller na travailler ceinture nanga na kabela na tuni nan peu parce que au na monde wana on va taper musique tout ça na bakisi na bino bozaki na wana tawana pourquoi bolia ba membre ba famille na bino te mingi za batel banda parce que ceux qui ba membre ba famille no bolinga aussi sa famille surtout mais pourquoi vous aura trop disons à cette époque là vous avez dans lycée ba sacrifice trop ya ba lycée seulement ba to bazal banda. Oui, basalaka mingi mi bato ya libanda mais bazwaka pe na famille ezana ba recommandation net na famille fu ba yebiso ke pesa biso basengaka ba fruit intime ta mususu bobota maki misato boza mibali mibale mwasi moko basengaka mwasi wana omona ta mususu grande sœur na bino oyo asungaka bandeko oyo wana mususu na famille basengi yo kaye soit leki na bino mwasi abota na note lokola zana donc bana nyonso bazana ne pas ne pesa biso na kaye. Donc, mais plus et ça les makaba nini ya masse pourquoi parce que bazava toi public so ozolingo comme renommé il faut utiliser public. Okay. Alors na ba public wana eponakate moto akoki ko travailler soit mbongo soit moto akoki ko travailler na mokonzi ya mboka obe ya village obe ya cimetière ndenge na yebisaki yo a négocier tango asale loko wana aye na mboka msakolo aye kosunga biso ndenge vani basaki alo sekita biloko ekita nasali manda wana ndenge nasali yango lelo eza 2023 mais na 2024 na 10e mois village oyo bakopesa ngai 50 personnes. Tango ngai napesi biloko atoza na mois ya mai na 2023 mais déjà les contrats ezaki na 10e mois ya 2024 il faut 50 personnes donc oyoka kuna hôpital maladie muke mutu akufi na famille mutu akufi RKZ loko déjà aussi tosalaki yango le temps et aussi l'équipe peut-être une année donc bazwaka plus na masse pour okoma mutu public. Mais papa Mika tant on check miroir on a assez à pantalon na yo ozokate et vani nango parce que ça déjà loko mo eza travailler olala la ngai ko bina nyonso na sauter nazalaki nango. Alors ndenge na yebisaki ke mama wana moluba tanga gangaki marge na boyaki endoki tanga benga papa bakosi yo nyoko oyo kosiri sa famille na gangela ke mais tangu la ke komi vana eli de dia zaka eli de dia et dérange ki ngai maman alobi boye pona ne siko ngai nde fallait la garder ngo na nzungu ba pesa ki biso dommage nga na zwi nzungu na ke ko pesa ndeko moko na yebise te tala mikolo boye ba mère ba komore makenga boma nzungu na miroir wana ke na pesa ndeko wana akufaki pour place atchaki on il fallait pas mbule zwango ozo place akio tsango mbule zwa donc tinenga beli tinenga kufi ngala yebina ke c'est que yende muto anoki tsango mbula natikala kupusa supe kuna te ninga kufaki esuke ka ndenge wana. Alors tie ko sala ke nazongi nanga subatikapa vina ngezo continuer donc on a tout fait ozo mona même un jour nazwa ka recommandation moko ifuna ke l'église catholique en plein cérémonie quand les sango bolimisanga bande ya catholique ezalika vite ozalaki na motanto osalela ngambo wana ne batelimisaka communion wana non book nani nini ya vin ne bamatisaka ngo wana mama bamatisaka ngo ya des sonnettes betamaka sikoyo ifuna ke dokotsa lettre nanga ina poster yango ekende na monde na moma wana parce que moma wana ezalaka moma moko. Donc, faut comprendre. Non, quand tu comprends les choses, qui t'aident faire comprendre les choses. Batomboli vino. Tangu kaka ndenge ba obeta sonete wana. Yo ko ta lettre ndenge. Ngai na solongwa, mama na tokisa mondele bato bazana dibaya, ba yebi père Camille wana azalaki trop m'échapper azalaki makasi. Na moment wana ezalaki mondele, mais recommandation ba pesa inga il faut ça la makasi kaka moment ya zotel misa. Kwa ko kisate. Ata la comité liboso à table ya omona ngai mais bato musu ba mona ngai te mais ye azomona ngai ozo comprendre ye azomona mais akokitsa te
akotika kokita ngo te il faut que ne tina 3 tours ngo ndenge kendaka ezongi lisusu wa ekei ezongi lisusu na sibakiti nga siko na tamboli na ba grandpa wana nazobeta pe misute nazolobaka ndenge bayebisanga kende okitsa lettre nazolobaka malobo bayebisanga tina ina tombolela mana otala peka yena kotie la mana ngala kiti tango nazongi wana déjà ekei ata fongolela maba okotango te ekei. Alors tant que seconde la kendo sala ndenge wana ezalaki juste pour que nazo moi possession ya mboka dibaya place nga na kolela ki hein même à côté nyo sa toso leki mutu sa mabusela chauffeur de li donc côté zo akapo na gloire wana ozo mona peu de deux ce qui to communauté na mai na ebale to linga to sala cérémonie ne to bano sa passe nga na bano sanza mbongo ba ndeko batangi na nga bande école primaire bayebi na ko sanza mbongo na sani boye plein ba bia 10 000 soit à 5 000 mama Tiffany botangi botam so 4 millions. Maman Tiffany mbongo na opesa bina omebolia ngo dans 30 minutes. Si vous yebisanga sangati yo kita na escalier na yo, oba na oluka ba maison 30 minutes ekokaka na 4 millions obanga. Diable azandenge wana. Si on ngala bano sana so ina sandi mbongo na kostanda tam so saki plein obe basse plein. Même si no mbongo oyo ba yebisinga il faut bosala ngo dans 20 minutes. So que les 20 minutes et que mbongo ezali ata un frère ezali oyo kokomela bino etalinga te. Donc au monde siko ba eh pardon ngala boyina nga 20 minutes ezamoke pona minute okolingo ke na magasin ba okuta be bato monsoso e ko senga facture e ko zota okokatende bato donc ezala ki juste intimidation. Mokolo moko garçon moko utaka mangai za kota dibaya ngene komo na je ne sais pas so gazation na vie. Yepe azaki na bakisi makasi parce que so bano sala pe batembe wana. So yepe azaki na bakisi alors aye ba master musu ba yebisinga oh garçon moko uti mangai kuna za terrible moye za tenga za terrible OK. Ba loki place to sala siko ba démonstration. Donc c'était ma première fois parce que na esprit nazalaki nango nazaki na possibilité ya kosenga numéro ya sika eloko asika eya. Alors na bengi l'esprit na ngai na biso te na posa na bimisa mundele mwana mundele na kata bouteille ya skol moni bouteille ya skol wana na biso botela nga mai za na kati bo sale démonstration na beti boy talaka trou ndenge zalaka mai eza na kati mais esopanite mwana mundele ya ba 3 ans abimi avant le kola mesa so ngala yebisi alongola azongise na bouteille pona ndima kaza po numéro nyosa zo sala soki asali ngala osala ngo siko oya ngao na yaki ko gagner pota una bimisi mwana wana 3 ans azongise na bouteille akokate nga moko ndena yako zongisa babiloko musuto bano sala mama Tiffany bako yebisanga ike prière o il faut sala na croisement ya banzela faut faire attention ndenge to tambola na ba croisement ya banzela ndenge zala ba victoire banzela nyoso boy siko place to ba yebisinga je dois faire ça nu funa zala nu ndenge ba boti ngai et na ko sala ngo 3 minutes na koloba malobota musuto 31 fois siko courant ezali. Qu'est-ce que je dois faire? Tam sona osala ngona 18h ou bien 20h juste ou bien à 22h juste. Mais courant ezali. C'est comme ça ndeba courant musuto finga ba tasnel ezaka bangote. Mususu pe na monde esprit to kataka. Ce qui objectif ezali ke funa sala ngona croisement oh donc dès que na hôtel ma wana nzela avant na kata na koma na croisement nzela parce que bato bazoleka mito bazoleka na beta prière nanga. So ina beti prière natali ne fiske bampoule ya ba voisin ou ezali na balabala soit à l'opang. So natali ngo titi sina kamble. Na yebi ke kwe oyo kenda tina place tel na komi na tie maloba na ngai ndenge kaka baloba nia na tie maloba na ngai na zongi na kwe wana na tie maloba na ngai na zo na kwe donc c'est-à-dire reo wana nyonso na okatango courant so ina yeka na tali na beti preti na kangi misoboy pouf kureke bato asnelo penza bazaka banya mabango te siko tango ezokata na mbala monga na okota na katikata nzela wana soki eza 3 minutes na osala pe 3 minutes kolongo bilamba na mbamba ni natikala kani na moment wana muto akomona ngai ezaka muto aza na esprit siko monde ya satan ezala pe na ba respect nango akomona ngai be akipete na sali na ngai pe makamu na ngai po aleki na ye 3 minutes au monde azengi ozomona bambuta makamu so bako ebisanga net na ba boulevard ndenge za bonnet na ba 7e rue wana ba presse ba bisinga likamo osala ngo na 12h siko imaginer boulevard ndenge mitukele kaka mais okosala ngo na 12h wana osala ngo nuité mais tu dois bloquer place wana 12h po yoko tambola mbango te il faut sala ngo OK ozongi oloba maloba oyo pour bloquer nini na bato siko ngai na ko bloquer bato na incompréhension côté ya ba chauffeur kozaka moto kamoni papa tekanga la kota e yondo zela ka versement bokanga mikuna pena mupanjo bokanga mi ngai na zawa tout le monde ba ole quand barel te bele to mona na mboko ezala ngo pe mama na ngai makamunyo so bofinga na bino ka ba chauffeur te OK il y a des choses oyo ezala ka créer na monde ya diable et salimi boye soko zali moto oyo nzambe peut-être a révéler te soit ozali moto na fétiche soko yebake makamesa na po moto wana nde moto atelemi o manoko pesa bato bakisa basi kolinga basi yo moko linga mo sina kisa na kisi certainement
madame nangai azali 113e femme ya vie nangai mama nasi na vie nangai aza 113e ya vie nangai alors ngai kolinga basi nangai la kisi ezali mingi bo bazaka bana bato ambo na bo bazaka ben poli omoni fi wana alinga mibali te omoni fi wana bango ipana bango babima te ok nga siko na bano lingana tellement nazalaki na caché moko la loboko awa ngai siko na bano salela te ke nasa na bute nga na bano sala nde caché na ngai soki na bimisi ka caché epesi kombo na yo Tiffany siko soki na pe niko tshana kombo na te na pesi ka exemple na mtana ba kombo na olimisi na bengi kaka servata za limisanga na tata kombo na tseka ko be magi siko soki na bengi net magi na lobi makamo na lingi ye na lobi esili na kangi loboko na ngai magi na sali bizu ndenge wana tepeza ada soki siko na sali ndenge wana magi wana ye moko akobana ko approcher ngai ye moko yokolinga ye moko akobana ko approcher na kolingete ke na ebiso ke na lingo na kolingete ye monde akobana ko approcher ngai yesko wana sa ukabela ngai te yo pinto ukabara te olinga na kabelo olinga na kabelo kimimbango fo kimamba onde na kabelo te omona siko na ndenge bafi balinga lango jo la kabaka jo moko to akabela ka $10 siko mususu ngana osalela ngo boye peut-être pe toyebani nzoto na mususu pe na koyeba nzoto te pourquoi parce que toi la mona kati na et permettre ngate na yeba nzoto na et ko étouffer makameze pananga mais lokola za netoi la kati moi je vais bouleverser seulement ba règle mais na kabelio comment o comprendre ndenge yo sengati na travail mon na ka ndenge za bona boko na pesio tant so uti ko régler soki ngana pona ndenge na zaki na esprit soki mwasi uti ko mona makila na koyeba soki poza na règle na koyeba po na zaki na bikila wana 112 bikila biloko a moi ça na règle na kolia te ozo comprendre nini mesa soko te biloko na mesa ndenge za la par exemple la mesa obendisa nibo na osimba lisute so na otambola la moi ça cause jamais na loboko mobile pour robot na ngeba no pesa autoritaire te que moi ça na loboko na il faut ça kana loboko ata to tambolo lekibo ngamona balwaka yo siko koyeba te na bano gérer monde alors soki na moni déjà na kati ya moto so ito vani na ye par rapport ya engagement ya ba ancêtre na ye ndenge basala parce que ba famille mosusu bazana ndenge na bango mutu moko asala sacrifice ya makasi alcha ba liste siko soko lingo sala mutu wane mabe esimba te alors olingo bombe olinga sa ekosimba te so ngai lokola ye mutu asengi ngai na bouleverser tam so ba règle no kaka soit na seso ba règle douloureuse soko zo régler il faut na ndako mutu sa ye ba ke zo régler obano lela so comme ça pendant que zo lela ba makila wana nde na osalela na ngai kaka mais ça basi musupo bima bango zo ba makanda bango. Oui, bazali bon nazwa boye kolongoli kobota bazebele la longoli kobota bazebele mais nzambe pe asukisaka na mama ya mwana ngai ya liboso na loba abanda ko sambela te ezana batonso bakene na bango pe église te mais aza intime nzambe c'est-à-dire nzambe asalinga ye kaka ndenga sawa mama ya mwana ngai pona ba parcours ko sana te ba avortement na sala échec ka moko ya mama ya mwana nyoso o mutaya liboso nanga là je tire aussi conscience ya ba couple oezalaka peut-être ozana mwasi no po azana bébé ote to sala avortement po bébé azabo ekende pa ya moto wana to eka mimisaka nga soko yelinga mwasi andenge wana na esprit na ngai balakisi nga ke ye azana etola makasi lokola bango bato baye osenga nga na ovana na naye soka koya obetelo lisolo te nga lovana na mwasi no penza yango mona bapare bele ote lokola bébé aza boye soki tovandi boye akenda te pa docteur même ba docteur basalango avana na mwasi et avani na sima basali écritage abimisi eze nga naza ndio mpo ezalaki ngai mingi ezalaki kosalela bamiroir bamiroir oyo ezalaka ronde wana oyo bosala mingi basi basala babote moto petite miroir wana na banosalango mpo nazalaki j'avais 9 miroir wana siko soki ezali na journée ya avortement eza déjà oyo ekomi ba 3 mois 4 mois ese eyebani na quartier soko bimisi yango na bacondition ya bamakela banini bo ekosala opasi bato bakoyeba qu'est-ce que je faisais yo kopesa nga biloko nga na sa yelanga ba bougie rouge yelanga bo mais avana bimso na vana wana mobali aza te po biso ozala ndako na yo po soko boyi zemi oyo kobima te avanga na bima na nzoto na ngai nde na otravailler nango nde na obimisa na okosa na ngai na kobimisa na ezemi ngala na posa pe na vana epona yebake peti wana de anda sina lekaye alors soka andimi ndenge wana na sali na kaka tamso na zuka pour de joli soir na tie na nzoto na médecin pe basala na bango ba médecin basalaka ayebi bien que zemi akobimisa na ye muso pe akobimisa no te akobeto penza bona vitamine po zemi wana ekangama kolekangama mais avandi na nayo vous comprenez alors na sali likama ndenge wana nazwi miroir na ngai deya na si na sali ba besoin na ngai nde nazwi miroir na siko na meni kosala cérémonie wana soki otikali nuit ovandeli kanga excusez-moi opandika makolo soki alitanga liboso ya makile ko ya misato ko izemekei
yo zela ka date no règle ya mois suivant oko régler normal oko bela te o maya moto normal so désavantage ya ko limwisa ka bazemi ndenge wana okoya kokoma pe na problème soki lelo ozwi chance akobala zeme koma 3 mois evandaka te ebima yango moko zeme koma 2 mois ovandaka te omoni mois oreglaki te wana pe oreglaki te okoma na 3e mois po oregle te zeme continue yango moko ekei mpona nini des fois basi bayiba yo déjà zemi na yo babotala na système wana to batikelo sikoyo possession ya kobimisaka bazemi ndenge wana mama mwana na yo okateki mama ya mwana na ngai mama Tiffany beli de Dieu bazali meti lelo pe na yebi te soka koma osambele ata na uti lubumbashi na meka kote alingane makama nzambe te alinga na yebaka te alors je me demandais nzamba épargna ye pona nini ngana comprendre ka quelque chose que c'est que azane ka mopona minande ya nzambe mwana mwasi wana nalingaki d'abord te en pleine répétition yazalaki camarade ya mwasi ya moninga na ngai siko ye ayebisa nalingaki mingi balinganga te po baninga ba net yo alingo te tellement azalaki mokusi pe azalaki pembe ngalinga basi apembe te na nature nanga basi na mi bazami ke mwindo siko itango bayebisinga oh moni petio akraka ko makasi na osala nini kande ona oboye les jours moko tozalaki na répétition to sisi répétition ya musique batu bakei totikali 2 camarades bango baye na mwasi ya camarade nanga lokola ndako to bano sa répétition zaki 2 chambre salon na katikati camarade nanga zui Sherine ya pe ayebise ke moni azo sokola soki olingi yo moko krake ye na ndenge na yo ngala yebite ngala osokola tanga uti ko sokola lokola zaki kaka na isui na biso mneno wana lati ye alongwe na salon ake na chambre vous allez m'excuser atikali kana bise bobenga bise no atika na bise na sous-vêtement na se alali siko na poche aboy mutu alali forme ya mwasi boso nani boy bima na lingina lata abaluki siko atalinga alibi siko yo po lata fona bima na obima na ngai te yango yo banga ka basi poane siko lo kwa ngala mukolo par rapport nga oh ngala banga basi do yo ko vanda po na ngai te ka soko banga basi te lata oh c'est ça va na pesi mukongo na zuna nga mafuta na opakola na pakoli penzo to nyos na zui sous-vêtement tant na lingi ka la lata nde alongwe na mbeti ayaka ngai okanga kainga a même naza email. C'est comme ça j'ai été tenté. Vous allez m'excuser, c'est comme ça. Alors c'est pas avocat là bien, vous avez email. Oui. Alors c'est par là nde to ya kokoya, ne kokoya to koya nde akanga mizeni. Kaka na jour liboso mbala liboso pe après 1 mois, on a regretté regretté na ndeni. C'est que yo yela kinga na likango. Ndeni ka mbala moto kota oh ça va, pas de problème. Na yeko ebiso que ça va, il faut bimisa se ote biso pa na biso batu bakufa ngalo il faut bimisa ote et pa na biso soki muta bimisa se makufa siko osane ongala obota la kana bimisa se obota nani OK mama na meka ndenge nyosa zo boya na meka siko ifuna kene na ba système po nyosa opesa muta olinga te il faut siko na kene na ba système ko limwisa zemi soit na changer combo OK na uti ko travailler na ba mettre na ngai to kuta tata likambo nyosa na sala fi yango azoboya alinga kutu ko posa pe na ngate mais siko il faut to changer combo abosa na combo na ngai atiko c'est la artire makam na travailler papa base musuba to bazwa keza bango te siko pendant 9 jours ba yebisinga tina siko mutu ake no tuneze mizana ake ute mezema ya chibuite poko mona nganda ko za chibui zema ya chibu atangi komo na nga atangi komo na to zongi lisusu to wana ngai moko na travailler na ba gros maître na ngai to travailler to sangisi makamu to sal to travailler 9 jours kendo tune ko atangi ka komo na nga OK ça va to sala makamu siko bango kuna ba komo décider je comité ba 2 mois o bazwa kotika mwasi mama Tiffany et pas na biso déjà ba mona ngai garçon moko très compliqué siko soyi ba yeko tikela nga mwasi seke na kozala ridicule et pas na biso po ya na nga na asentete bande ko nga ba sentete nga siko na osente na classe na deuxième CO que deuxième na troisième des humanités. Qu'est-ce que je dois faire? Tant ba lobi ke ba ko ya samedi na ba 16h à partir de 14h de na Benimbula. Na sali ba prière nga na tondi si nuage na likolo. Mbula wane ko bana pe kaka na 16h juste ti 20h. Ba raté yango. Donc on a village ming batu basala babilanga so raté samedi c'est que zakati samedi kuna. Ba porter yango lisusu samedi so ça na benda mbula ta ba 6 fois. Alo mokolo mususu na lali na butu na yoki mutasi minga la litoi. Chibui. Zemi ya mwana mwasi wa Cezayo soko zwiete omona mama Tiffany na lamuka wana nazana bakisi na ngane osona nzoto mena yoka na lamuka na bela litoi lokola ozokufa siko na ke koyebisa mama na ngai mama tala na lali bo abo kasi yo tela kanzambe te wana nzambe mutalobi na oti est-ce que yebi mwana mwasi wa tenga mina yebi mama bon kambala moko zemi ya soki yo muto yebi soki yo muto yebi ndima zemi wana
osiko soki nandimize na kotie wapi papa kobenga kende na epa akoko na bino nde na ye kondima toke epa akoko ata nandimaki ekoko apesi biso toyepa akoko papa na biso aye kolanda abengani ngai ma voisine na biso azalaki na bandaka bameme parce que na village tosala bandaka bameme na babrike oyo ya mabele bameme ezalaki esesida ndako bameme ezalaka mpe mwa monene okobongisa yango omoni bandonge bandako ya bandonge wana na mboka ozwi obeti na kasi esala lokwa nsima obeti obongisi yango otie porte bien bobandi kovanda ata na mwasi no mwasi wana navanda na ndako ya ndenge wana ya bameme malgré tovanda ye tellement nazalaki na degu na ye nasali bakisi na ngai nyonso ezosimba te nasali nyonso simba te nakeli su na mboka bapumbulaka nako wana nakezwa singa moko oyo avortement basalela yango toujours na banzela kisi oye otie likolo ya mbeto na se ya mbeto mwasi eso alali aza na zeme kobima natia yango 3 jours zeme ezobima te alors ifuna kende sikoyo navandi na mwasi mosusu nasokoli te na ye navandi na ye po akufa ta na zeme wana akufa te donc na pratika banko nyonso akufa te ti ndenge mwana nga jeune fille na nga liboso nazopesa mbote alpha abotama na condition wana donc azali aza déjà aza grande fille parce que autozwa diplôme déjà il y a 2 ans passé moyen kotina na université eza te mais tokotinaka moko nzambe azonga mpo makoki eza enano te donc azali donc ye azalaka flair na nga soki namonika mwana wana des fois abungaka makasi ozomona so oyebisa eloko ake abosani ngai moko namonaka nga na désavantage parce que makambo na bandaki kotravaille nazota mama na peut-être ekozala babiloko waye mais ntango na yai kokoma na mokama nzambe j'ai pris le temps ya kosala badélivrance na ye et comme délivrance ezali procédure moko ezalaka continuer à chaque fois soki nzambe apesi nga ataka message moko nazwaka ye baprogramme ya délivrance baprière ka ndenge tobandi kocontinue tozocontinue vi na biso toujours na kosala makambo moko mosusu nakenda na magasin moko ya Solbena bato bavanda dibaya na intérieur bayebi yango ya Solbena wana papa moko abandaki koteka na kati azalaki berger ya catholique papa atilingi nayebi te soki azala mpe su na vie nayebi te berger yango azalaki mwa makasi na prière na charismatique ya catholique sikoyo efalaki toyiba mbongo parce que tobandi osala yango soki tolingi tobenda mbongo na basuka sana tobiki deja bato bambongo ekoti ebele nakoya nasombi eloko ta mosusu na $10 nasombi eloko ta mosusu ya 7000 obe 5000 sikoyo yo ntango okochange nga mbongo ngai eposa ezali kaka ozwa mbongo na nga okende otya na carton ya mbongo na bino so oketya na carton ya mbongo na yo eyepana alors to travailler mpe mbongo bie tobi magazo lelo bateki bato bateki ale bateki sikoyo tozalaki na camarade na ngai totravaille nani opero nani mpe tomeka ye te totravaille mama na ngai nakei nasali makambo na ngai na ye napesi papa wana mbongo atali mbongo yango te alobi échange eza te papa mbongo ebelebele akazi alobi papa échange eza te azongiseli ngango nazongi ifuna nasala nini sikoyo ifuna utiliser likango na ngai moko kaka mbongo wana moko nazwi napesi likango na ngai akende asomba eloko papa akebwe papa azongisi échange eza te mais papa eloko nini réponse ezaka échange eza te mais aza na mbongo tellement magasin yango ezalaki ya bamindele biloko ezalaki ebele mbongo ekota ebele mais na mbongo na ngai aboya atika kosimba yango te achange yango te échec mosusu na choix yango wana donc na mwasi na ngai na oyo wana choix mais presque makambo ebele nalobaka yango chaque fois ezala na bamikolo ndenge basala misala bataka soki osambelaka te bisika mosusu ezalaki oyeboye okuti moto azwi pilipili atie na kati ya carton atie na kati ya carton soit azwi bepingle mike wana atie na kati ya carton na ya mbongo bon ngai nakozwa mpenza mbongo natikeli ata 1/3 kaka nabendi yo mpenza mbongo yo komona mbongo na yo me okokenda ndako boye ta mosu otie na place monete na imprudence ondire ozalaki ya kolemba natindika bapuku baye baleo kaka donc ba 500 balia te baleo kaka ba 10 000 wana bale babia 5 000 nyonso bale oyo ezalaki okorécupérer yango te ngai mona travail on. Merci beaucoup, Papa Michael. Tu recommères na Mikolo Ekoya, tu continues. Pour la levement, tu prends ma casse. Tu continues toujours dans mes salles nayo. Au salles que zo zonga pour que o avancer dans la profondeur na yango. Lilo banayo, yasuka na bandeko basi na nous conseil. Ouais, conseil nanga à chaque fois nous insister pe na zongeli koloba que témoignage nanga ezala pona ko glorifier sa tante. Il y a toujours 3 points. Vous avez un témoignage, vous avez éveillé. Moi, je suis éveillé. Dans le but que vous allez éveiller, vous avez tambola na crainte ya Nzambe. Ya mi balé, il faut y que diable na balcolite na mission na ezalaka opération. Et ce n'est pas une histoire. Et ça les macabre. Pour tout ça, à ça la le côté sans effet. Non, sans effet c'est quand tu es avec Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu et que vous allez atteindre 300 taba 400 effets. Et pour tout ça, à ça la le côté sans effet, muta zolo ba sans effet, azata na bon Nzambe te, atambola ta na ko ba Nzambe te.
ozomona le troisième point na message na ngai linga koyebisa to ko encourager bato il faut cause la vie de prière na lobite banda ko bonera yo zala de vie de prière c'est-à-dire à chaque moment il faut prier o matanabis to pendaka na babisi muso o mati boy ta muso ozoluka eloko oluka mutu moko à cause la ta muso azali non de vierge un jeune fille moko ta muso azali non de vierge mais azana moment à régler ou bien lingi à régler ozomprendre ngai na koyeba na ngai soki na tuta na nzoto na yeba ke moi ça ibe na mbali te siko ne na tuta na nzoto ngai na okole yo kana business to vali wana na okole yo pendant que ngai na okole me ngai na osala ba prière des conseils na ngai ezalaka mingi ba jeune frère ba jeune sœur ba papa to sambelaka une fois na beta lisolo wana ja fois passé ndenge tozalaka la bémission sœur moko bandola ta salamikate alati moi ba jipa amiko c'est parce que lelo ba sœur baza na posa mingi batambola ta demi nuit batambola mutakala ya osala mikate ne avani na ebonga nini na mikate yango mais soko vani na ngambo balabala kuna na sena ye vous allez m'excuser sous-vêtement na izo monana papa moko azoya na mutuka akomika na mutuka juste atelemi na ngambo abwaki miso amonifi wana ndenge sous-vêtement izo mona papa wana abandi kosala contact comme mari de nuit ya fille wana en pleine journée ndenga na sa serviteur boy ngai na leka esprit yebisinga oleka boy pona tu vois la personne qui est dans la voiture ngana yoki regardez en face Nathalie certainement na moni fi mo kaza kuna position mi vandela ki amabe parce que ba sepe ba se respecter al soute ami vandela position amabe sous-vêtement les monana voilà le papa est en train de faire ça il faut prier couper cet contact quand on a terminé bani ko sala ka intercession nga les déjà na moni papa on a bimis moto na moto mais c'est qu'est-ce qui ne va pas à demeurer accueilli pona ni na zu occasion ko sala wana parce que c'est là c'est supposé kana position ya ko vendre. Donc il faut beaucoup prier pour vivre biso nandenge tozali na phase toza c'est Satan qui est en train de travailler avec vitesse. Pourquoi pour yebi kazana suka lokola zo travailler avec vitesse donc azoti katante biso ne ba nzambe toza na distraction ba ko pesa programme ya prière l'église a raison et toi na moi programme lelo to koliaka na pokwa ngana sa sukir bongo mokolo bitume ko beta mamba sa c'est bien yo kolia. Donc c'est ça le problème donc to mais là vraiment na ko sambel et ko zambala mingi. Le numéro de téléphone est allé plus 243 99 24 88 581 plus 243 99 24 88 581 Bambote nanga pasteur Dachi na maman Sarah papa Alpha na maman Mireille Priscilla bonne chance ça va tenir. Merci beaucoup Sadonix depuis l'Allemagne, ma fille, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup na notre Salvation Ministry, merci beaucoup. Nous connaissons Balandibiso, Papa Guy Labala en Afrique du Sud, Natifani Labala la princesse de l'Éternel Zoé, Mamie, t'aime beaucoup. Na ma fille aussi Lauriane, que Dieu te bénisse. Pourquoi Ndekobobe Moko Nekab depuis les Issa, maman Betty Kokelea, na Usan, Zamba Pambola Binonos maman Myriam la prophétesse. Je t'aime beaucoup la maman, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci beaucoup na bayo neso tout bazali awana bayo bazali à tete mingi. Ciao.